promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. On s'y invite. Fantastique Info TV. Interface de la diaspora. Pour un cultivons sans déboire. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision eza bongo molobe na bino mwana mboka ndeko bavon de beste kande toyesaka bino information nyonso tu ezoleka bongo précisément na ville province ya Kinshasa na secteur agriculture eza kaka na antenne na bino Fantastique Info Télévision na magazine nango agro business. Merci à toi l'ambassadeur de la terre, Lucien Bokite, notre docteur toujours dans les beaux. Merci na ba fan surtout, merci na ba partenaire surtout, merci na ba abonné surtout. Oh bopesa biso confiance et fidélité ya kolanda ma tranche magazine na bino agro business na secteur ya agriculture ba motivation na bino to ba conseil na bino et ça la capé bien et ça la moi motivation. Merci pe na ba o bazo nda biso awa précisément na RDC donc RDC ba waza ba Kinshasa ba boma tout partout kimia na nzambe ezala vraiment na mabota na bino epai wapi ezwami bino pona kolanda vidéo oyo. Merci beaucoup. Sujet na biso ya mokolo ya lelo, pas trop de commentaires, donc tozotambola kaka na Poul Malebo ebele bakotuna pourquoi kaka sujet kombo moko ya Poul Malebo lelo na ko détailler. Donc Poul Malebo ezali plus ou moins 60 km place tozawa na Kinkole, donc espace awa ti Kinkole ezaka ka Poul Malebo eza espace moko marquagé donc ebandi awa place toza awa ti Kinkole, donc plus ou moins 60 km ndenge makambango ezalaka. Donc wana eza mo ba détail ba place tozalaka eza bomo malonda ebengami ba bloc, donc ba Poul Malebo eza na ba village to ba mboka oyo ekaboli Poul Malebo eza ba malonda, toza malonda 1 malonda 2 toza na Bunda, donc bloc Bunda eza bloc toza mito eza bloc Bunda, donc tozo tambola na ba bloc nyonso tu pona kolakisa bino misala ni ezosalama awa na site agricole Poul Malebo Masina Rai. Donc tana lobaka Masina Rai po toza na Masina Rai, donc totambola Poul Malebo longwa ati Kinkole na ndenge oyo esengeli mpona ba découverte kolakisa bino bilanga ya mboka ya Congo lolenge nini eza négligé, lolenge nini bakonzi ya mboka to bapolitiko ya mboka bazobeta yango kara. Or que soki totali bilanga tozongisi miso na biso ekosala biso bien, ekosunga vraiment nation et puis kolela lele kozala te na si population bakozala vraiment garantie na lolenge esengeli. Donc toujours na secteur agriculture wana ezalaki mwa ba explication oyo topesaki toyaki mpona kopesa bino par rapport ya site agricole Poul Malebo Masina Rai ezwa bongo 60 km de awa Masina jusqu'à Kikole, donc nyonso wana eza Poul Malebo. Toza bongo na ba Mabunda ba Bundene ba Mongole ba Isampulu, donc ba mboka nde ekaboli biso par rapport ya ba bloc. Merci na ba oyo bopesa biso confiance pe fidélité, ba oyo bosepelaka bongo na ba vidéo na biso par rapport à ba commentaire oyo totiaka mpona site agricole ya Kinshasa mobimba tokoloba Masina Rai te parce que toi tobetaka ntongo abetaka lisolo ya Poul Malebo ezali par rapport ya baanalyse oyo nga nasali baanalyse oyo nga nasali en tout cas eza vraiment pasi, eza vraiment pasi. Nazongeli mpona koloba totala awa na bloc Mabunda tokiti tomoni sur le terrain bamisala ezosalama nanu, tomoni bamatiti ezokatama, tomoni bipai mosusu bandeko bazotia deja bagraine ya bagombo na mabele na asi deja toexplikaki
émission mosusu toleka toexplikaki déjà gombo so ekoti na mabele lolenge nini ebimaka mpe koteka nango production nango ekendaka lolenge nini nasi toexplikaki bino tomoni baplace mosusu bomoni bandeko bazotimbola nini babege kozwa mabele komatisa donc nyonso wana explication nga moko nakoki kopesa ata mwa 2-3 oyo bakolinga susu baparticipe na magazine oyo nde bakoki kobakisa donc bandeko nde bomoni bazotombola bamabele banini ezali par rapport ya lolenge nini mai oyo eyaki ndenge ekei ndenge etiki biloko et en plus bazozela mai moko abenga yango nzobolo eza mai eyaka le 4 avril donc le 4 avril nde mai wana eyaka nzobolo donc bao bazomatisa vraiment bamikala mwa likolo ezali bongo mpona kokima mai baomwa mwa baleve mai bazotimbola libulu makasi eza mpona kokima mai mpona nzobolo soki eye na temps oyo esalaka une semaine 2 semaines wana ezonga mpona kobatela babiloko na bango donc na baterrain oyo ezali mwa libulu na baterrain oyo mpe eza likolo baoyo bomoni eza na mwa se bozomona ndenge nini baninga batie deja milona baoyo omoni awawa na bloc mabunda awa baza na mwa retard parce que bango baza na mwa se soki mai eye bipai vraiment eyaka liboso mpona komenase ezali bakote oyo donc bakote oyo yango ozomona baterrain mosusu ezanga bamai me na malonda 1 malonda 2 baémission oyo tosali bino ezalaki na malonda 1 na malonda 2 malgré tout tozalaki na badétail précis te donc précision vraiment eza bongo tokobanda kodetaye bino babiloko oyo tozomata malembe ti bipai wapi tokosukisa awa na site agricole mponi malebo masine na ride mpe baoyo bakozwa orientation na biso mpona kosala batravail ekozala bien baimage nyonso ebanda koleka bandeko nyonso tu oyo bazolanda biso babanda komona bandeko oyo bazwi mpe baterrain basali babilona na bango par rapport ya conseil oyo tozopesa na magazine agrobusiness na te nango moko fantastique info télévision donc bozala décidé so bomoi ngai nazoyamba su baprofesseur te nazoyamba susu bato bapesaka éducation ya orientation mpona bavaleur ya baprojet na bino te même nga moko naza badétail parce que balobi kokota mingi kosola na baprofesseur okoma mayele donc nga moko nazwi mwa baexpérience mwa moke yango nakomi kopesela bino par rapport ya site agricole oyo conseil na ngai mingi na bandeko baza partout libanda bao bazolanda biso boyebake fantastique info télévision ezoyambama na ba homme politique ya mboka na biso Congo RDC donc ezoyambama na bakambi ya mboka ebele baautorité ebele ya mboka ya RD Congo s'il y a des messages il faut toluka tolekisa yango soki eza oyo ya kotransmettre mpona bavaleur to bapoint oyo etali social ya mboka na biso mpona développement il faut tolobela donc toza na bapère moko te tokolobela mpona changement ya mboka na biso mpe développement na secteur ya agriculture tozobage toujours na secteur ya agriculture pourquoi parce que babilei to babilei nyonso tu oyo tozolia oyo ezopesa biso vitamine donc eza kaka bongo na agriculture donc eza kaka na kati ya agriculture en tout cas bakonzi ya mboka tozongisa miso na biso vraiment awa na secteur ya agriculture totala bacombattant du peuple tobenga bango bacombattant du peuple pourquoi tozobenga bango bacombattant du peuple bango nde bazosalela nation parce que bilona oyo ezolonama awa yango biso wana RDC tozolia yango ezokende Brazzaville yango ezokende presque na monde naza si bao bozwanda biso boyebi parce que eza baye baza na mikili na bapoto basombi mpe baza baferme na bango awa bango nde nazofélicité bango parce que Congomani mpo azala bien mpo atika kuluna mwa tika nini faut atravailler soki travail na côté ya gouvernement ezosipa te même si na côté ya bapartenaire oyo boza bongo basé na agriculture donc jeunesse eza vraiment suna mobulu te toza mposa correct vraiment ezala vraiment
na mboka na biso Congo. Toza na posa développement toza na posa social, donc social ekoya mingi surtout totali agriculture par rapport ya production nango nde ekomema social mpe nzala ekosila vraiment bongo na mboka. TV eza radio te, kandi toyesaka bino tobandaka mpe tosukisaka, totambolaki bongo partout awawa na mabunda, totambolaki bongo na mabunda, bomoni lolenge nini bandeko baza nano na batravail bazotravailler, donc par rapport ya baterrain toyesaki bino malonda ezalaka ndenge nini, malonda 1 malonda 2 ezalaka ndenge nini, na bloc nini mabunda eza lolenge nini, mpe tokokende na bino na mongole kuna baactivité nini esepasaka, parce que chaque mboka eza na baactivité nango. Baactivité mosusu ndeti bamongole wana solo bainformation tozwaki eza bongo, tokokuta bapêcheur, tokolakisa bino basorte nyonso tu ya mbisi, basorte nyonso ya mbisi tokolakisa bino na mboka ya mongole awa toujours na site agricole pour mabe masina rai, mais na mboka ya mongole donc tokolakisa bino kuna babi mingi babisi na baactivité ya loso nde elekaka kuna, mais mingi bapêcheur nde bazalaka kuna. Et puis tokokende tota baactivité nini elekaka na mbisi yango, baactivité nini elekaka na mbisi yango tokotala vraiment mikolo ezoya, topusana na moke kolakisa baimboka bao baza posa ya koexploiter, parce que baterrain awa wana site agricole pour malebo masina rai depuis masina jusqu'à kinkole de 60 km déjà, eza munene, eza vraiment munene de part et d'autre, ezali tekeo ezaka alignement, eza donc gauche droite, donc de 4 points cardinaux nyonso tout de 60 km de part et d'autre, donc baterrain eza munene non exploité. Tobengi bino ba oyoyo boza vraiment bafournisseur ya agriculture, donc boluka bofournir, boluka boya bozwa espace awa na site agricole pour maïbo masina rai, bokozala de cité, vraiment bozala de cité pour na projet na bino oyo ezo basé toujours na développement ya agriculture ya mboka na biso République démocratique du Congo pe partout à travers le monde. Tokom bongo na suka, merci na oyo asimbaki caméra pour na kobimisanga liboso na bino pour na kotambola vraiment na site oyo mabunda pour na kotala lolenge nini bandeko na biso bazali babandi musala to babandi musala te, totali napesi bino ba commentaire déjà, mais toko banda kosola pe na bango eza te bémission tina ndo expliquer musu to ndo sona bango bazo expliquer, mais on expliquer bino eza ba réalité oyo ezoleka précisément awawa na mabunda par rapport ya ba information to ba investigation oyo nazwi na bloc oyo tomona bomba ya sima. Merci à toi l'ambassadeur de la terre Lucien Bokite, notre docteur. Merci à toi Papa Meda direct français. Merci la charité de Maman Gracieuse Télévision ONGD depuis Londres. Merci à toi la première donne, donc Maître Kelly Sesso, donc Babi Maître Kelly Sesso Bondo, donc Mbalasima Tokutani, bye bye.